Tiens. C'est pour toi, non? Messieurs, tu sais quoi? Fais-moi un plaisir et Zala. Parce que première fois c'est Zala, mais que ce soit la dernière fois. Soto Koutani Opesa Ngambote. Du coup, on a évité ce Obima qui a Obimi pour détruire Vinanga. Pour détruire couple Nanga. Hein? Bag n'a pas porté malheur parce que même les jours de mon anniversaire, n'a eu pas problème dans mon bal à cause de ta bague. Papa, bossa nanga na vie na yo. Naza prête au sacrifier couple nanga pour na yo na pour sa relation na ote, tu comprends? Na âge na yo kozanga moi si t'es quand même ya ko offrir bague. Des fois je me demande aveugler nga ou comment parce que to kutano une seule fois o pesa nga bague nazo bague ndeni. Bague ndeni no pesa ngo za envoyer. Salanga plaisir. Yo bossa nanga na vie na yo. Tokeza mbasuka na ndenga mabete. Parce que jour anniversaire nanga, il fallait na sika. Il fallait na passer bâton ya bien na mobali nanga nde yo kende passer na basi na yo. Mais au gâché anniversaire nanga à cause ya bague na yo. Wando ki na moni vraiment monstre na vie nanga. Et je maudis les jours où pesa nga bague na yo. Je suis désolée. S'il te plaît. S'il te plaît Nini. Parce que si ça dépendait que de moi, je n'ai pas de na kalam. Au moins, je n'ai pas de parce que mon bali n'a pas de zongisa. Bien que zananga te, mais je sais que là où il est, esprit n'a zananga, il y a un zongisa, on a mon place à ça. On a encore trahi relation n'a te liko na yo. Je dois quand même m'excuser. Bien sûr, merci. Ouais, je te présente mes excuses, mais je te demande une chose. J'ai une autre façon de représenter mes excuses parce que je n'ai jamais voulu ou na kanisa yikututé que et ouais ko bebisa relation amoureuse na yo. Mais na ndimi nanga. To tika vraiment be ennemi à vie. À vie. To bando sola susté. Mais accorde-moi cette chance là ya ko lakisa yo combien na ma bete pe na sala ki on a mauvaise volonté té. Ba manière mususu ya représenter. Manière en eza manière ni. Tu m'accordes? Quoi? Non, mais moi pas mon bal nanga ok ko s'excuser na miss ou na. Non, même pas, tu m'accordes. Bonjour. Hey, Brody, okoma boye pona yozo ke netutu musala te pona ni. Tomoko kaka. Donc bambongo ekomi kobunga na mutala. Ba peti mututu ezoye mona etika ekeye ezoye banate. Facturateur ango ba mututu bazotara ango deke baringi yo zoro bake yo moko kaka mutala yekufa. Ero ko ninya ango itutu kitayo ngana zo yeba ango di. Ogoduku ninya ango oyo mutu akoki ko tara makambo etu yebitanga ina loba na ngai. Ninya ango oyo yo zo mona ya munene eza makambo ya mwati na yo. Eza makambo ya marina. Botswana ki Bobudi? Oui, papa. Botswana qui? Papa. Nazo comprendre que nalinga marina mingi. Mais jour wana tosalika moi discussion mo bamuke yake banda kendaki atako benga azobenga te eloko moko te azoya pe kolukanga te donc Bori, tala, yoke yoko na lingi na yebi chalo mona mankai. Boringo ezali eroko oyo batsakanaka na yango te. Soki oringi mutu, ringa ye na motema na yo bobiba. Soki likambo ezali oyebita ye. Soki oringi mutu te, koboma nzoto te. Eza lokola moto alingi arata sapato. Sapato, omona sapato ndenge ezalati. Soki eza nimero na yo te, ate eza kitoko. Okolata yango te, po nimero na yo te. Famille ya mama na yo, famille Poutou Mobimba baza na Bordeaux. Poutou Mobimba ba mama Chloé, de métiers. Famille na bango Mobimba. Tango ngana zolinga mama na bino. Mama na bino azalaki mwati kitoko. Tara pembe mwati kitoko, azalaki metitiki.
Moi, qui métisse. Ah, yango wana. Mais tant que mon thème maranga était péri na ye, na kideki koyebita ye maman. Naza na mbokodi katinga na ligi. Soki oleki moto ya tolo, tika kende kutana na ye. Pe yebaka ko soki mabe ezali yo nde moto ozali mabe senga monika pardon mi kitita robi ke mama ngai nazalaki mabe yango wana eloko bowelela wana soki yo moto ozali mabe senga bolimbiti mpo bokende malamu ke mosala ekuna na mosala yebeba soki balingi yo kuna te papa motema na yo bolinga na yo ka batima kati Moi, tout ça, il y a un peu de yo soki bozowelela nini kati c'est une discussion. Dimension en gros, soki dimension en gros. C'est une discussion. Il y a les cabonines. Quand on a dans la faute, il y a des yo. Papa. Papa, au moment où on a évité yo. Na bolingo baruka kate ngande na zana reto. Ngaite bokoti amboka. Na bolingo bozisala kate ke rokora yonde otana mabe kaka yom tu kote ka pardon ti. Bolingo soki yo potana omonike otana makati ya kote ka bolinga pardon. Ato tali maramu. Ato tali maramu ti obebiti. Choko tali mabeti nga pardon. Soki otali maramu pe okoki pe kote ka pardon. Esala ni. Po bolingo ngo eza ya bino. Eroko eleki ya bolingo ya makati sengeli otimba ezali harmonie. Otala maramu bozala maramu. Soki ozana yo maramu na bo. Bozala na bino kaka maramu. Pourquoi c'était des problèmes et là il y a des problèmes. Soki les problèmes les étalati olukango ponani. Bino bobadi bolingo no tika bota na ezala kanga pati. Bolingo ya bana mike bozo tala oyo. E ko nyokora, siko nyoko komi lokora ki pata boku boyi. Oh nyoto zuru camarade na zoto na yote. Ori erokoni. Maman, tu ne peux pas imaginer. Nous avons ma camboute. Si vous voyez que tu ne peux pas imaginer, maman, tu sais, maman, on va mettre sur la bonne. Le bébé est sur la bonne. Mon Dieu, on dit comportement mobile bien. Pour on est na bona sola qui na ogi molosa na tout na qui est tant sola ni est-ce que le comportement marina ndé comment? Na ba kabano ba na distance ba komi ko mona ka ke comportement ne komi bisa li collabon. Est-ce que ozongi c'est lié? Ko se kate po yango ezo poser problème. Ozo se quand dire oza bien. En fait, nakendaki. Amoni tu sais, hein, na mokili bato to bande mona brandité. Maman, niveau na débordé là qui garçon na non na tikala na zona au courage ya bongo na vite. Non na tikala ko finga ko bongo na vite. Vana Angelou o débordé te. Na na mesana mobali ya ganga kanga na supplia kai. Mais après avoir koloba makambo tout na lobe na ye garçon a zui maîtrise. Aïbisinga, madame, naza pour nos bébés sa relation non mobile noté. Et puis nandiminga noto comme binemi à vie. Et mon nom c'est Salinga Sony et ensuite beaucoup bien, beaucoup mal bien. Les gens ont peu ma bête. Mais na moni lo moko on dirait magie. Tu sais les garçons aïbi otanga penser nanga. Quand même on a fait route ensemble et puis non toko tabo amina na mai et tu sais combien j'aime l'eau. Mami wataye ma be na mai au sokola épée la sokola été mais donc une musique très doux la télé no radio si loba ka tolo makambo zo sika sika ba radio ti orchestre na biso ebetela biso wana maman Baembelinga 4 chansons préférées. Je me demande dans les sélections. Et du coup, na yembaki. Boni boy, ertokenda na nini kuno mona baba garçon Robert ko yemba ba interpréter banzembo ba lumumba wana ba beta banzembo ba dino yongo. Mais comment est-ce possible ba yemba ka banzembo nga na lingaka? Ba on doit yembaki. Je te jure. Même pas. Souvent ba yebende ni ke ba chanson. Na yebi petit. Oui, batende ni bango ba yebi maman banzembo yo lingaka. Garçon n'a pas acquis sur place. Na comprendre de mambo toi ne le kaki.
Et du coup, je me suis sentie coupable. Mais c'est moi qui parle. Maman, yo moni Angéline. Même pas. C'est quoi? Au moins si c'était Branly. Non, non, tu as mis sous dans le sens que je se sentais coupable. Karine, oui, combien de Nalinga Branly? Oui. Parce que au moment où on a passé un moto dans une relation. Comme ça, makasi. Comme na babilo mobo etikalo na mutu mabe makasi na lobini. Et pour rêver. Na rêver te. Moni Branly. Abanga ni famille na hôtel. Po abuda na batu dans les villes mobile momana charisme le quoi so eloni. Parce que tant musiko a comprendre que yo ba mema ki yo na mai ba kena yembelo nzembu ndeko ta ko buka yo. Ndeko ta buka yo. D'accord. Wani ngosa ni okende po balobi na yo. Po yo koka no basola no. Keso ko mo so mambo za vérité. Ongo temo si. Mais boni boye nga na yo peso ba compte rendu. Eh. Pelo ye biso kaka mama. Naza maman nazo sentir bien te. Nazo sentir bien te. Nga il faut na kene ko mona esika ni Ernest afanda. Pe mikolo nazo ta bandoto moko bien te. Ah bon? Bandoto moko bizarre. Au sambela quand même. Na sali ba prière. Quand on a benga ki na soli ko tunana na Saint-Valois. Paris 16e. OK. Na senga bi Saint-Valois. Tala makam nazo mona bandoto boye. Mais ozo mona ke longi banet bilongi zo mona na te moko zo bimalo ko Ernest moko comme ceci c'est là. Ah bon? Donc inaza penda na kimia te papa. Na bimano ki sasa. Na ke goluke sika ni Ernest afandaka wapi azalaka wapi parce que azo yaka ka akei. Aye akei. Akotiki la bino mo eloko akei. Bongo asala na wapi? Na ye banana. Soko. Na ye banana likambo moko mwana za wapi mwana za papa binga za mwana moko na kana za na ye. Isa mabete ide za malamu. Ngape na meka kusula na nande kunanga moko sana na poto. Roli Zino Zidane. Yaza na tole appartement. On va ça faire na Bordeaux. Donc il va lubaki na ngai papa sala iforo kuna na matadi. Bimisa mwana mwasi wana. Ifa yeba vina yeza ukende wapi. Lokola ukanisi makambo wana ke ukende kisasa utala pai Ernest azali. Izali chance nzambi nda pesio mayele wana. Alors kuku ngomisa ute. Izali makambo nzambi. Nzambi akamatia koti na mutu na yo. Telema Bible lobi angoti. Bible lobi na Isaac alobaki loko nini pa Jacob. Jacob, lève-toi et marche. Jacob, lève-toi et marche. Jacob, il a télémi, il a loubé, à tamboli. Lève-toi et marche. Quelle est ça? Quelle est la solution? Moi, je parce que oyebi place Ernest ça vendre to luka place okomela Nako luka pa mama nako luka kaka magabi de préférence ko to benga ye oyebise ozoya azali mutu akuluka kutambula patu kisasa zaka pa ya kobonga na kokomela awa na kutuna dress boy donc pas tuna kisasa soko luki ouais kutambula comme pas possible tambula abeta masoa ba matonge aka savu abeta matonge na ba ko tuna kaka bokile ta sama na loba Bible lobby fouillez péché, ne laissez ni les places où la main ne passe et repasse. Les pères morts, les fils, vous retournez les champs. Tu gars qui ne fouillez, qui ne péché. Yo ne gouverne pas ça, qui ne gouverne pas. Fouillez péché. Nangana benga John Lutumba na bini admana na lupangu ne awati. Ezapeka na Kinshasa kuna kwa msana bengi o kombeli na wana pa bande ko ne ba oyamba na bango. Ezape mabete na komi na ngai mais nazo luka na. Luka comme pas possible vraiment, Luka comme pas possible maman. Okumona mwana. Pourquoi? Donc là, un jour, on va avoir un message. Et le comité Melibaka, son aïe à monter à table au Pessin, toi, on a beau même sur le raison pour laquelle le monde aura. Il y a d'autres personnes, bah nous ne savons pas en fait. C'est difficile, il y aura plein d'amour si n'est qu'à l'ingakaï. Or qu'à tout moment, l'amour est partout. Ne baloba prier sans cesse. Balobi sikoyo
la parole faite chair, c'est Jésus. L'amour en personne, c'est Dieu. Tu sais, là où il y a l'amour, et là où ma belle est, aimez-vous les uns les autres. Soit c'est aimons-nous les uns les autres. C'est que ça se coque. Il y a moi aussi, il faut les cabonnions sur ma casse. Tu sais, mon tout balingara va rappeler bien, assez bien, à Kitoko. C'est ce que les musiciens font souvent. Donc, Bolingo est à la limite. C'est raison pour laquelle. Moi, je pense que c'est quoi ça? Il n'y a pas de problème. Te voir comme ça, maman Nakola. Taille S. Je t'ai apporté ça. Tu vois? Arrête. Le salaire, c'était là. Et ça regarde un peu. Là-bas. La fantaisie, non, on va dire beaucoup. Marina, s'il te plaît. En fait, na ça qui choix est noir parce qu'il n'avait que sa couleur préférée. Il y a mon abaki, dans l'Europe, il y a noir. Je me suis trompé. Écoute, je vais parler avec Doki Tengue. C'est ma grande sœur, la Senga qui est un amour, à son mélange. Attends, c'était quel jour que je t'ai dit que le noir est ma couleur préférée? Ah, à chaque fois que tu t'habilles, besoin que c'est en noir. À toi là, tu as la couleur sur du noir, ma boucle d'oreille. Attends, les chapeaux, tu te voilà avec ta chaussure. La noire. Je crois que je ne me suis pas trompé quand même, s'il te plaît, Marina. Tiens, c'est pour toi. Excusez-moi, notre l'amour. Tu as parlé de l'observation. Ouais, je que t'observe. tu m'as observé. Oui. Merci. Vandi na yo. Omona no pe ba appel nanga, ozoboa no pe oyamba. Na bengi ozoboa oyamba. Bon, c'est pas un problème. Moni, vie eza na ba réalité belé. Marino za mwasi na ngai na vivara na yo oyo mo yebi. Nana tante tozongela suma mbakala, yamba inga te na téléphone, osala iboye. Donc naza na temps wana te. Donc tozongela mamu na biso ndenge ezalaki, ndenge tozalaki avant. Tozongela ngo ndenge tozalaki avant là. Mambo ya boye wana eza suna importance mote. Hein? Et tu sais quoi? Bah tu bakisi ba magasin mususu tena papa. Donc papa akendaki voyage mongo na mboka na biso kuna. Retour na etanga yo ya abakisi ba magasin mususu siko ne naza boye. Na bakisi les sous charge makasi ya ko gérer ba biloko wana belé wana. Na mona ndenge na okoma charger na niveau Moscou ba magasin wana soki sidi. Donc il faut tout le cas sous travailleur mususu oyo. Oui. Couleur préférée dans les alani. Yanani. Yanga moi c'est moti. Yayo. Ils ont contenu. Vert. T'es rouge. Non, au moni de quoi yosa pembe. Il faut les magabilo à pembe. Hein? Oh. Nini. Ok, moi l'accent. Branly. Donc moi je suis fan d'Anaï pendant tout ce temps. Oui, ma couleur préférée n'a été. Marina. Et tu es sérieux? Marina. Naïbité, hein? Est-ce que yo de to vanda na obete na la couleur préférée na oibsang? Nazan zambe pona yeba ke couleur préférée à Marina Zaraboy. Nazan zambe te?
Pona yeba yonde fo yebisanga mais est-ce que yo yebisanga te na oyeba ngondeli. Yonde fo yebisanga te. Chérie, couleur préférée na ngeza raboy. Est-ce que yo yebisanga te. Yango ngo créer là un problème. Non, on a créé problème. Est-ce que ça est obligatoire puis ka fo na yeba couleur préférée C'est pas na obligatoire. Marina. C'est pas obligatoire. Naza na posa mambwana te. Est-ce que on mesurera d'abord ba makambo bimisa na monoko? Il on y a mabe na lobi. Rien du tout. Ne lobi il on y a mabe. Broly, s'il te plaît. Mais bah t'es sur ça là on a koto izalani. Donc yondo zana na couple na biso, tu ne peux jamais faire des efforts pour changer. C'est quoi on a changé d'année. Ndi na zara boy na za mabe. Il faut na changer. Ah, Marina, s'il te plaît, naza na posa ba mambwana en tout cas, tu me déçois franchement. Ah bon? Nani? C'est comme si on s'est perdu sa temps. Je te jure. Prends ça comme tu veux. Parce que yo na yo pour avancer bien. Non. Nako tu l'as on a besoin de ça bien. Toza bien au linka au créer comme mais na sali ba effort tellement épelé pour que je pourquoi je ne te retrouve pas? Bon, na sali ba effort, na kendo le côté pas Karine. Na sali ba effort il ba effort on lingi ba sala ndeni. Na benga nzamba ya pondima. Oh, Marina. Makamuni ni ngolo nazana posa koswana te nazana posa mambote olinga mo bebisa ngai mer kwani Marina tika ko ngana beteli o makamba musana nga olobindi ata commentaire kutotie otete est-ce que ngana na moni o mabe na moni o mabe te na moni o za normal siko oya yo kaka il faut comme un problème pour nous lika to swana. Tu es tellement insensible. Marina moi bablo muso obimisa moi bablo muso obimisa. Et on peut s'en kanda makasi. Pas besoin. Attends, tu vas bien, soit tu vas bien, tu vas bien, tu vas bien à l'aise, kimia. Eh, ma camarade, c'est les abamans, parce que tu as toujours raison. Et je comprends que c'est de ma faute. Effectivement, so yebisinga indena boyeba, mais le go yebisanga te moi bena yebezate. Hein? Couleur préférée nanga za noir. Ah bon? Oui. Za ndé noir. Voilà. Nanga na loba nanga ngo yaki na couleur noir yele nga na mutu, nanga na loba ngo. De quoi na yebité? C'est normal. Si on doit yebisinga boy, ça m'a bé. Ça m'a bété. Na yebisiko. OK? Allez. Oh, Marina. Nasali uni. Do Kitenge, s'il te plaît. Yado. N'a eu message dans mon retard. Ce qui n'a pas avant, n'a sa transfert ou donc excusez-moi pour yango mais ça raison té oyo follow ba mingi boy pour na yango hein Chims Kalo ki mutu moko yo kama mbote ibisanga tso comme ça pas Chims Kalo eza pona nini ya do yo zali ya nanga donc na pesa ko confiance pe na ko bebiselo na yo te mamu yanga na préféré bisila ka entre ngana yo zomona na osepeli te ndingo komisi yango boye Chims Kalonda benganga pona oyebisanga tala dil bosalaki boye franchement il dérange nga mwandambo. C'est quoi ça? Hein? Ekomini. Ça on ekomini. Na obingo na téléphone ozo ya bagate. Tu peux expliquer moi ozo ya bagate téléphone te pourquoi? Dozaki na basi na yo, osa ba ambiance na yo, ya moi ozo ba bagate téléphone. Et bandi mukoni. Est-ce que tu okana ndenge wana? Ernest. Mais bisanga tu voulais me faire souffrir pourquoi? Tu es malade. Ah bon? Donc benga malade pour monter manange lingi yo. Yebisanga donc on a commis na commis na bon be na commis malade pour monter manange zo linga yo. Et là on bossa na sumo na rappel. Na bossa ni. Est-ce que nga na za bolinga? Mais pourquoi zo lo bananga bongo? Hein? Maman tout ça va faire. Est-ce que ça faute nanga sur monter manange comme yo linga yo? Est-ce que ça faute nanga? Na pesa la première règle. Règle numéro 1. Alinga mo sacré sur ngate. Et de 2. Appelle
Nana posa te. Appelle na yo na ba air to yokanate. Tu m'appelles, tu as intérêt au bengana na air to yokanato bengana. Et ma vie privée ta liote. Ngana yoza to bimina na pêche oyo lu ko pesi ngambongo point barre. Naza na basi to naza na basi te eza job na yote. C'est pas ton taf, OK? Excuse-moi, on a crié, excusez-moi. Chérie, s'il te plaît, comprendre un peu Ngaï. Non, non, moi aussi. Et puis, on me met Ngaï. Donc, on a un peu de soucis. On a combien de temps on a vu un d'accord. On a raisonné Ernest, s'il te plaît. Tout beau, ça n'a pas contraint sur tout ça qui ngana yo. Linga s'il te plaît, pour Ngaï, c'est na lingi Ngaï. Mon thème n'a comme yo linga, chérie, s'il te plaît. Naza prête. Ataliba n'a rien à dire pour Nazana. Ernest, je t'aime. Désolé. Nakubuma libala nga bébé kwa nini Bazo amu sana. Na bien. Asa na mo tout ça. Pour nous ça. Hein? Pourquoi ça? Na sa prête na tika no sopona yo. Moi ce qu'on a prêté. Bébé ko sa bumote ko. Hein? Tout ça la. Siko lingi nini na sa nini kasi po ulinga ngai. Ilinga suma baba faire s'il te plaît na ko ka suste. Ernest azomona na te de jours yango makambo oloba na ngai yango wana Chief, je vais te comprendre. natuni bino réponse ezali entre oui ou non. Oui, c'est vrai qu'on a été pendant 2 jours. 2 jours, à ce moment-là, ake wapi tu fais tout le temps, le bateau, Mais c'est clair, à ce moment-là, tu fais tout le bon, et c'est ça, bon. Chief, tu me gars un peu pour rejoindre par téléphone, mais toujours qui remonte donc, puis confirmer une petite absence. entre bino misato bozora pe temps ya kopesa na conseil Si. parce que pourquoi bopesi moto conseil mais azoyoka te nani wabungi nani wamonana te wamonana te bobi bopesa na conseil donc bosi bozwa pe temps ya problème moko boye bopesa conseil oui tout ça là bosala yango Na dossier mon cas tu peux ça que tous les 6 là déjà. ok mais ayoka Oui, ayoka tika mo pe ba mo. Je ne pense pas qu'Ayoka. Je ne pense pas. Je voulais vous dire ceci. La vie, des fois, peut que tout est. Aussi comme mon beau pessier, et après, il a commis un gras. Vous savez, dans un boss Moko Azana Liège, Adolphe Kitoko Onassis. Il est le patron du café Onassis de Liège, Cointongosa. Il m'a toujours conseillé que la vie fâchée Kozala ingrate. On emballe ça. Mais chief, par là, on comprend. Vous voulez dire quoi par là? Dans l'ingénieur, négligence ou commis sikoyo. Franchement, on s'est pas là dans le ce qui n'a l'ingénieur s'impliquer et aux amabé makasi. Ok. Ce qui va confier au mot bouillé et au même l'eau négligence. Et on néglige aux acquis au salaire libre. J'ai dit j'emballe ça. Vous en mon salaire semaine pour vous qui est débat Congo. Ils ont un secteur mon corps. Le jour où je pense tout ça là. Plus besoin à boss cette fois-ci. Alingi Bouya na barin. Mingi na barin. Je sais que Bouya a déjà na barin. Mais cette fois-ci, plus au boss a besoin plus les abarins. Je sais que au salaire a déjà ma cambo.
plus besoin na yezali barre. Vous veillez sur yango. Donc, vous savez, quand on a départ, on a bien mardi. Tu comprends? Ok, considérons quoi c'est ça là. Karine, ce qui n'a pas nayo, c'est parce que na considéra pas yo. Et puis na yebi yoza ami intime ya Marina. Marina n'a pas comprendre été. Banda na banda obenga Marina ya mbanga te na téléphone. Marina linko ya otala ngate. Marina linko mona ngate. Nazo ibate. Problème nini yozole kanga na Marina. Pour ceux qui sont na problème na Marina. Et qu'on les 30 minutes, c'était toute journée, tu as Marina au bengo na téléphone. Et là, il y a là, et ça coûte maman Marina. Et comme ça, quand on a un étage au combien? Non, Marina. Comme ça. Karine. Et ils ont un dernier mabete, n'a eu le corps parce que n'a eu qui use a camarade Marina. Et sur le lobby na Marina. Mais nous, on a eu Valère. On a topé à jouer à Valère. On a la Valère pas dans la bande Kala. Oui. Oui, Karine. Karine. Nazo ibatena sa nini? Nakende luke pana bango pe kuna papa bango linga ngate siku na sana ndenge. Oui Lobakasi. Karine, yone mutoko facilité nga tâche. Na sana posa Marina to sola. Nga na salo faveur wana. Hein? Nga na salo faveur wana. Kasi yango na yele wate Karine. Bon li. Karine, so yo sali ngote mutu muso sala ngwaza. Obala charisme. Papa. Edi ngai. Itangende ko no mobali. Sola na Marina. Yebisanga no na Marina bowele ni. Po yo Marina bangako. Yo komi ko yako luka batu po batu bake ko luka Marina donc c'est bonza grave. Nazo ebate. Expliquer nga na problème ezani. Nazo ebate. Yo mekana yo kana histoire o soki nga na ozana to. Ezaki mokolo ya anniversaire ya nani? Ya Marina. Marina ina ndako ifaito bima. Et nata na loboko ne na moni bag mo na loboko ne. Bag. Yo ka o nga ka nga nim na mabe. Na moni bag na tuni Marina. Bag ozu wapi? O nakutana kina ami moko boye akabeli nga bag na bi. Ami ngo yande ni na ngo akabeli o bag. Asa mo sito mbali. O mo mbali. Boye ba ina e o tito ibanite kaka lelo ayebisi ngai anniversaire neza lelo. Donc babotama mukomona garçon. So bakutana ndeni? O bakutana kana nzela. Asali connaissance garçon akabeli bag. Nebisi Marina, pourquoi vous sakana nga boy? Ye garçon azana mwasi na ete oya okope sa cadeau bag, fa ya ope sa kapa na. Yo sa mobali bande. Ko Marina ba kope se cadeau na nzela te. En fait bon na yebso, moni Marina. Ayebi garçon na te ke o soki 2 semaines, soki 4 semaines, soki 1 semaine te. Garçon les aki juste ba kutana kine na nzela. Ba yeba na ke zaki juste Marina auto ko sa ba sha. Moni. Ta auto sa ba sha ndi garçon na yebisi ke le jour anniversaire na nga nabaki lelo ne bato bapesa nga ba cadeau nga pe lelo na ko offrir mutelo mon boye o ezaki mutango aza trop cher pour na parce que garçon na ba Marina bakola quartier mon na ba Marina en fait Marina yebi été Marina pe na mona été le ezaki première fois Marina mona c'était ezaki jour wana o Marina otoko saba chaque jour anniversaire à Marina ne Marina expliqué abi eza jour anniversaire le pe jour anniversaire mon ba coïncidence quand des ara et coïncider que beaucoup tellement na nzela na mutu et coïncider que boza jour moko Sko eloko yo sela zuwa penza ya mwana. Karine, nga Marina ebisanga ke yo sela ngo problème e kamu singele kelinga makasi. Ngoni na bolingo babaka soki zuwa ezate seki bolingo ezate. Aza mwasi na ngai mutu mususu inconnu moko akepesa mwasi na ngai. So akabela ki eta mbongo parfum c'est autre chose mais bag. Est-ce que bag ngo pesa ki signifie kini? Za bag fiançailles. Mais siko bag ngo pa la tango, ala tona liboko ni. Dibsanga sko la tona musapini. Siko misapini so rola tela neza na signification. Siko musapini ni oyo chabako wana. Yebsanga. Yo kanga kibago. Et puis musapini na ke chabaga. Aketsa na liboko fiançailles. Ata yo moko eza sens. Eza sens te. En fait tout ça boy. Na loba te nyoso na lobaka nga na obimaka mabe. Na sala zuwa na bimabe. Na koka kosenga soki pardon te na bimabe siko finalement. Na sani. Bon li malembe.
malembe bolingo eza lokwa fraise soko oconservant ou bien te epola sikopa makambo wana nyonso bino boloba nga nayebi nanga mambo wana te nakola na makambo wana te okola la fond oh zano na maîtrise nga mona obenga marina bokutana bosola na osola nene oyebisi ndenge oye awa ndenge oye koseskize awa na epana nga na oyebisi osengi nga pardon nga mona oluka ye na oluka marina na osola na bino bozokondane nga pour rien bozamikana mpe ozala place nga za omoni ngai nde naza boye nga nakoli na papa na nga ah bon nakola nina mama papa na ngai eloko oyo papa na nga alakisanga na vie na nga ntina komi na age oyo ezaka mosala ok donc naza na affection ya bana basi te ndenge ezalaka na libota mama bokoli yo apesi yo affection ya kibomwasi e oza bandeko basi ngai nazala na makambo wana te nga nakobotama na nga nakobanda kokola na nga papa na nga tianga mbamona mosala eloko fo bocomprendre papa bino alakisaki oka mosala ayebi so awa afozosabo mais so eza mpona mwasi oke osali osilisi après makanisi ezongi normal ke nga na mesana na bana basi te na mesana na bana wana balakisa yango te ah bon omoni ndenge papa na nga akotisanga makanisi ya mosala na motu soki mwasi ase présente awa eke babenga makambo ya mosala na otika mwasi nake makambo ya mosala je te dis vrai ezalaka bongo te bino ba bato bapesa bino bakope te epuis naoloba na ye ofoke nga chapeau nde komi plus important chief donc ne m'appelle pas chief mosala oyo ozalelaka donc eya lisusu na importance te kope oyo napesaki yo eloko moko eza nango mpona mwa ntan moko boye après esili yango nde yo ozwi olati na motu na yo okomosala nango du n'importe quoi okomi nango kosabsente na mosala elakisi nini Ernest déjà na ndenge principe soki marché ça tu auras prévenu une semaine ou 5 jours avant mais je t'ai pas prévenu quand même et du coup on a ça là naza sûreté que na mon négliger mosala pour na cop mais na ça là effort na ça la cop yo elenga bien pour simba yo za la satisfait nga pe côté na réussir mbongo na bien quand même comment non négliger non négliger comment et pourquoi parce que on a regretté comment c'est possible na koki ko voyager sans pourtant me signaler nga il déranger on a moins vie oui que la mukana boye ba sabet tala o lobi singa chiluba na place na ko loba chiluba te on a géré la chiluba te même si na insulté au sang et l'autre OK na ngap donc yo o mizonan après ngai awe za yo vous êtes trop arrogant hein? Oui Ernest trop arrogant mais soko lingna silisa yo na seconde non silisa yo wa l'autre devant nga OK yo o coopérer na grand boss te ngade na coopérer na hein alors tika ba arrogance ami kemike na olingo sala wana yo coopérer na boss ngade na coopérer na ben chef quand même nga za beau kilo na ye za beau kilo na nga grand boss na yo za beau kilo na nga ben je suis sûr que j'ai fait toujours son travail pour ils allaient bien la confiance où il y a PCM ils ont arrogance na bien pour nous déranger tes messages juste vérité bah tu peux baloba que vérité ça rama ya boulolo donc Ernest tala yo za bokilo boss yo no zana kozala na barbe na kati ekiri oyo eza kozala arabe te na webisa yo moni ben nadel asala mangungu asuka wapi Kiba na terre américain na kozwa pe nationalité américaine pokana salo fo na suki sao na ba arrogance comme na wana na kibokilo ya fuati oyo benga wana yo bokilo ya mbasuka ko bango li suke
jour yo au fongola lisusu monoko na opona oloba nanga salité o comprendre nga et puis soi-disant comme on appelle ça qui yo et au katana sur place donc on mobile dans motolo et se concentrer na musala oyo yo oyela awa soro lingi na viré yo continuer on a déjà une infraction ma kasi mi balé oyo krasha de un au lobby singa chiluba on a loba kala depuis qu'on a biso azaki en vie et oyo lobby sanga ngolelo de deux au lobby yo bokilo hein fais gaffe ok ouais le chief apparemment aussi na cité ni élection on a détecteur ou élection qui nga ici non eh Anas on biso makasi Nous comme ça, ma casse. Je suis dans la vandi, Nathalie Ningi Bronia Beninga, et puis Broli a se plaindre par là. Et ça va le soir. Et on se retrouve normal. Oh. Alobini. Té, c'est quoi? Au canon de et les Kelinga, je retrouve non normal. Oui. On est lobby, hein. Au secate Marina. Moni Broli a mo bali no biso soto yebi. Dépose aki mo amuke bo bandina Broli kolobsa ma musute no kolobate. O yebi très bien. Tu ko seka na kizengi te na sumbite ne na vanja. Oyebi ko seka no seka mabe e ko pesa pe mutukanda. Toza ba camarade mo mona gifle ona no po tozongi normal. Oza mo mabe makasi ya. Kona olela. Ayibsinga bi Karim na ndima kite ke Marina ko komsinga tina point komsinga. Tu peux se comporter ma bébé yaya. Eh Marina. Yaya. Je ne linga ko bolia za mobile na yo. Tu ko gangela bonite, o ko répondre ma bête. Les londo comment répondre boni ma bé. O supporter pendant bané o tikala o gangelete, o tikala o fingi, o tikala ko répondre ma bête. Mais le losu courage o répondre boni ma bé. Hein? Faut s'excuser au senga pardon ça bon. Non, s'excuser. Oui. On a sali nitini. Marambo sala que éviter. Ah Karine, boni pe. Yo fingi boni. Voilà le bleu nelong bakuna bon nous sommes ba ko yo mi monaka o tiape boy Marina. Répondre ma bé. O sala bon point. Problème pour ça pour lui. Les hommes ont bien sûr. Ils ont dit que cette fois-ci, non bien on senga pardon. Cette fois-ci on senga pardon. Non senga te. Marina. S'il te plaît. Karine na sali no. Nana camarade na yo. Omoni hein. Ba mikolo baloba sur moi ça comment se comporter différemment devant mobile na c'est qu'il y a quelque chose. Explique-moi la vérité. Et l'on ni les kalamtuna. On a mobile. Olingi. Il sanga vérité ko talanga bongote. O se kanini. Maman. Nana za kamano comment ça me ramsozo bombela ngane tinsu na comprendre. On les a tellement orgueilleux que à chaque fois on senga bonli pardon ils allaient te ponga na zala fautif. Mais na linga ka tozana kimia na mo. Mais j'ai compris que naza pe mosquito. Ah bon? Oui, naza pe na ba qualité oyo. Bonli au mona te mutu muso akomona. Oui, je savais donc, que comment fanda nanu. Soka comprendre que nazala moi si pona ye ayo lukanga. L'amour supporte tout maman. O expliquer ngelotin. Yondongo zaboye bando fanda na Broli ozala kitoko mimona kitoko wana te lelo nde découvrir que za kitoko o kamsanga oyebi moi si sozo vivre na mobali soka komi ko sentir ba défaut mobali na ye c'est kasi alingi neti yo merci kasine na zoko solo makambo za problème te mais ngai non solana Michel lève les grands saoudiens na oyebi senga bi Marina a changer sali Broli boy azon si Broli akomo lo ba nga pe na za kitoko omoni makambo Broli amona te na nzoto na mpusa ko aka pasi nde pona yo on lamba funa par rapport à ni par rapport à ni sinon par rapport à Nini, ouais là ça qui olinga sous Broli. Et c'est quoi essayer? J'ai compris que olingi bozo bombela nga sko mabeza pour to tambola biso mbali to bombela la kaka. Eh kende le moi pardon. Eh, la chama foufou.
Mowala Hermine Boubé. Ouais, viens, Nazana chantier. Ouais, Nazana chantier, ouais, Misala Mokeza, on a un mot assisté. Ok. Ozoya, Olobi, Nanani, Namirlène. La perle blanche. Papa Serge. Je te rappelle. Olini. Okenda wapi? Oh, c'est quoi? Ça c'est quoi ça? Ozanani. Olini. Vous avez un problème? Papa Serge. Tu as la tête? Ozanani. Hein? Ozanani. Yo bosaninga? Ozanani. Obosani Gabriel. Oh là là, na ebioté. Hein? Papa. Ne pas me Ozanani na ebioté. Papa. Oh là là. Papa Serge. Oh, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Oh. Ça c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu me veux? Ozanani. Merci beaucoup. Ok. Merci. Ok. Na kanseta to kutene pata un jour. Okolimbisa tanga koko ya mbangata bien. Mais na moni na bomela openza de monde. Tu as besoin de quelque chose? Mettez, na posa na ngote. Ok, merci. Papa, tu veux quoi, madame? Bon, nazoleka na ngane na moni yo. Alors, neti la telemi boye na saki na baninga nanga. Baninga nanga bato mbongo lokola ngai, ba boss lokola nga, ba mona. Comme ça, ça c'est me ridiculiser. Hein? Me ridiculiser ça. Alors quoi? Mais le quoi na moni yo. Na biso ke zedemi ona kendaka. Na longola ngo. Longwa. Zemi nini? Oya yo oyo yebi ngana kendaka nango. Zemi ya salité wana soko kenda kozwela ngo wa. Ale longwa na misu nanga. Ndumba pamba. Longwa na bisu yo. Longwa na misu nanga. Oh. Papa oyo, osa na chantier na ye. Papa akotisanga mwana. Nazaka mwa kusala nazaka kusala pana bango. Achanga zemi kala na bota mwana sakola. Nde na mona kesu na vina ngate na moni ende lelo. Nazoyebisa yeke na botela yo mwana. Papa tasoza na mbongo yango papa. Mutu ozaka soli mwasi na azaka mwasi na yo oyebike bokambo danga na zemi. Okolukoye bate. Afingi nga boy. Yo bino pe bovandi bokolo batate. Voilà patron sur le babengani ni ça les sites. Oyebi ndako neska vanda. Oh mususu. Parcelle à vendre à King Collet, 20/20 à $3,500. Site cadastré avec numéro cadastral à chaque parcelle avec avenue et direction bien tracée. Référence entrée cimetière de King Collet. Maison José Makila à 2 km plus loin, voire 100 maisons Mouzito, cité de Médecins, à 10 mètres de la moto ou autre véhicule. Pour tout contact, 089 64 54 568 090 63 62 286 et le 081 68 55 231. Parcelle à vendre à King Collet, 20/20 à $3,500. Site cadastré avec numéro cadastral à chaque parcelle avec avenue et direction bien tracée. Référence entrée cimetière de King Collet. Maison José Makila à 2 km plus loin, voire 100 maisons Mouzito, cité de Médecins, à 10 mètres de la moto ou autre véhicule. Pour tout contact, 089 64 54 568 090 63 62 286 et le 081 68 55 231. Ngai maman Pichu Tonele, naza pharmacienne en formation, nazo œuvre dans le laboratoire CRMDA, où ils allaient centre de recherche et de production de médicaments traditionnels améliorés. Tout est à disposition de bino ba cosmétiques,
Tous les dossiers cosmétiques enrichis au collagène, ils ont traité tampons, ils ont traité rides, ils ont traité poche, ils ont traité imperfection mingi ya peau. Pour ça, il y a un sérum sous forme de masque. Tous les dossiers crème réparateur, ils ont réparé pour ce pour problème acné, boutons, mapalata. Et puis, il y a un sérum où ils ont enrichi dans l'acide hyaluronique. Tous les dossiers gel douche, tous les grand format, dans petit format, et ça mis à paille, ils ont adouci un peau. Tous les dossiers cheveux, ils ont collé sa souki, cheveux abîmés, souki, ils ont quatre en pamba, souki, ils ont teinte, ils ont bondi sango, ils ont retardé repousse, il y a cheveux blancs, pour ça, ils ont huile, ils ont bain d'huile. Tous les crème, pommade, tous les savon, ils ont accompagné gamme de cosmétiques. Tous les médicaments, dans le laboratoire CRMTA, tous les pommade Diazolex, ils ont pommade antidouleur. Ils ont traité toute forme de douleur, même la douleur rhumatismale, la colorovimba, ils ont traité en haut. Tous les crème Borex, ils ont uniquement pour les papa, ils ont rallongé le système de papa, et puis ils ont agrandi en haut. Tous les diazostimule, où ils ont produit ils ont traité différentes formes d'impuissance sexuelle, éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, faiblesse sexuelle en général, et pas ils ont traité frigidité, ils ont sous forme comprimé. Tous les zinginalis, ont présenté sous deux formes, comprimé à sucer, non suppositoire, où ils ont traité différentes formes d'hémorroïdes internes et externes. Tous les médecine, où ils ont traité la levure, tout ce qui est MIB, tout ce qui est maladie, kyste, il y a MIB, ils ont traité en haut sous forme de comprimé dans le sirop. Tous les crème médecine, où ils ont traité tout ce qui est maladie à peau, genre d'être maladie à PC, mycose, c'est là qu'il y a mibali, surtout, ils ont là sapatou, maladie, l'auto, médecine crème, ils ont traité en haut. Tous les allium. Allium, ils ont traité toute forme, il y a hypertension, ils ont normalisé la tension, ceux qui tension est mataga, à normaliser, ceux qui quittent à normaliser, et ça à partir de aïe. Tous les menga, ils ont produit anti-anémique, bateau connaissent le problème, il y a anémie, quelle que soit l'origine, menga, ils ont remonté, ils ont tonifié un peu, ils ont plus de énergie dans les autres. Voilà, ils ont gamme de produits CRMTA, laboratoire où ils ont travaillé essentiellement dans les phytomédicaments, dans les plantes médicinales. Donc, nous avons tous les produits au moment de et ça mis à partir de l'anxiété et de Congo. À part qui si on a si côté la bino, tous les maladies qui sont auto-traitées, la préparation personnalisée. Dans le cas de myome, par exemple, c'est une préparation mon corps et permettre de réduire la dimension de myome pour faciliter le robota. Tout le monde qui peut se rappeler, tout le monde voilà, tout traitera en couple. Et contact Nabiso, na Kinshasa, ils ont plus 243 81 83 13 322, plus 243 81 83 13 322. Plus 243 89 89 33 855 et la Libanda, tous en a plus 1 514 329 12 56 plus 1 438 765 64 73. Voilà les numéros à contact na biso ba deko ba kubenga Libanda na ka ba maladie songolo pakala maladie oya ba teigne tondante oya esala ke muntu abima ba fina na mutu to traitera ngope donc pour contacter biso opposer problème na yo to ba plante nini oya grosse solution à problème na yo.
Gloire au Seigneur, Nzamba Pambola Bino, partout bisika bozali, bozo landanga en direct, naza lelo en direct na Paris Saint-Denis. Paris Saint-Denis, place toza en direct, Dieu a fait grâce. Après que ça ba service bisika mususu, tozali lelo tokutani biso tu a na Paris Saint-Denis. Na ina lobaboye. Ozana ndekono a musika, à cause en Allemagne, à cause en Suisse, à cause en Angleterre, partout à ça, n'hésitez pas à partager numéro oyo. Bandelo kwa boso na opesa yo, on comprend qu'est-ce que nous voulons faire maintenant. Ko hésitez te ko pese numéro oyo 0033 7 66 27 40 02. Ozuna no numéro ou partager yango. Na bandeli yo komana numéro. Sano acte fois comme numéro 0033 comme code à France 7 66 27 40 02. Numéro on a pesio, gardez yango. Yami balé zo adresse rapidement. Paris Saint-Denis gare. À partir de la gare, il y a Saint-Denis. Donc derrière la gare, boulevard de la Libération, numéro 17. Au moins, on a un bâtiment, et nous sommes dans la maison du sacerdoce, et la chapelle. Place si au Seigneur à convaincre pour que ça la service sacerdotal à la haute spiritualité. Déjà dimanche ne ratez pas. À partir à 14h juste, le service commence. Mais bien aimé, na mona na ministère na Congo, batuko uta mboko France, Belgique, Allemagne, Suisse, de part et d'autre, venir au Congo pour des services sacerdotaux. Il paye son billet et venir au Congo pour les services. Moutamane kozwa gloire, c'est l'éternel Dieu. Parce qu'à Bikisi, na moni ba stérile. 10 ans il y a stérilité, mais ba zuibana. 15 ans il y a stérilité, ba zuibana. Na moni mutakoti na ménopause, mais ko la visité. Na moni moto a koti sa ba document pour la mikanda. Ba refisa kaye. Ba quitter le territoire. Azwaka ba problème. Mais après cette prière sacrée, Dieu l'a visité. Na comprendre que nzambe wana nzambe wa salaka. Na moni ba famille ba ina bana na bango, ba kota kaka na ba diamba ba drogue. Ba eba kate koma kolongole loko ane vandi na makila. Mais par la puissance de la purification du sang, je vis dans mes yeux comment Moutaki drogué, drogue longue pas zungi normal comme servir nzambe. Donc moutako ko salango, c'est Dieu seul qui peut le faire. Ya on a zo croire dans la puissance sacerdotale. Tozo ite ya Yesu amukiete. Tozo te ya Yesu c'est quoi? Na 30 na 33 ans, bon moni makambo salaki, c'était la haute spiritualité. A fongola miso aveugle, a multiplier ba pain, a tambola likolo ya mai. C'est Dieu là est capable de changer l'histoire de ta vie. Tango sondima banda ko benga, mais yoka nazo expliquer lokomoko grâce et yeli bande kwa Paris. Na bandeli grâce et yeli bande kwa Paris. Toza na Paris Saint-Denis. Quelque chose va se passer. Ndengeka ko zolanda banda ko se faire enregistrer. Mais conditions za motango zo ko se faire enregistrer. Ozo leka directement na service prophétique. Mais bien aimé, na ina ibisa mutu moko. Tango batu balanda ba bia batu wana bakosaka. Batu wana ba yokanaka. Ba fondaka. Mais si ko lelo nga moko sur place na Saint-Denis. Nagana ibisa mutu moko. Banda na oko benga. Zwa numéro yango wana. 0033 7 66 27 40 02. Banda ko benga. Tango zo benga. Loba Père Konde. Na zo bengo en direct na ginzambe no sala. Na tiki mutu nyoso banda na ko benga Jésus. Na zo croire na miracle nzamba nya libérer famille moko. O ba kuti sami na force a kindoki. Kindoki vani na famille bo luka. Bo sambela. Mais changer za la te papa sorcellerie o. Nengna ibisa yo kindoki zo kweya na seconde au nom de Jésus. Nzambe sa pinga formule. Na ndimi makambo zo salama. Écoutez, na katia vina yo, toujours des maladies répétées. Mais ce Dieu là, où y a Bikisaka, où y a Longola kaba maladie répétée, il est présent pour te visiter. Non, il est présent pour te visiter. N'hésitez pas. Banda na okobenga tango so bengo peska kombo ba papa kombo na ngango na lingi dimanche nganaya. Na kutana na nzambe na yo. Mais bien aimé, longwa no kutuna ndako avant, loba na lingi na zalata mutu aliboso.
na kota na kata chapelle wana à partir de 14h na maison du sacerdoce zala mutaliboso et tant que mutaliboso quelque chose va se passer nabi quelque chose va se passer lande loko nazo ndima makambo nzamba ngia sala likola mutumoko nazo zela mutumoko benga katango zo benga et loko moko zo sama likola vina yo je crois au nom de Jésus déjà ce dimanche quelque chose va se passer landa ka ba itinéraire ba train yaka zala la première personne Zamba ko visiter et tant ozo benga numéro à contact yangwana lande loko Zamba zo visiter merci tozo te ya Yesuana avec conviction mais bien aimé tika na peso moi témoignage muke na lelo bozo mona tout ce qui se passe sur Facebook makambo tozo mona le diable est en train de détruire plusieurs familles le diable est en train de détruire nos vies makambo ebele zo beba lelo lokola nzamba sala alisute mais naibisa mutu moko je connais ce Dieu là qui agit je connais ce Dieu là qui agit naibisi kaka yoboyo papa maman joie courage naibi que sous lembi na motema na obi prophète ngana olanda yo na ndimana lisuba prophète te na ndima alisute mais peut-être na landa une fois mais na croire alisute na makambo zo salama nous sommes fatigués na makambo na ba pasteur na makambo na ba prophète tout ce qui se passe on est découragé on sait plus quoi faire tika na ibisa papa na zo so maman mais kana nous zambenanga na pesoka ko kazua mke meka zambe na ngai ba condamner mwana na yo na maladie babika ko kufa na maladie mais tika na présenter yo mutu mungu akoko guérir il s'appelle Jésus. Jova Rafa guérit de toutes sortes de maladies. Mais tout dépend. Ya nzamba uniko salela. Azaka nzamba muneni. Na corps oyo azuila ka forme. Yango motona mutu aza na capacité na ye. Mutu nyo swabiki sakate. Chacun aza na don na ye. Dieu nous a dotés na don oyo. Na zundi makambo zo salama. Zamba ebisika makambo délivrance à makasi. Pendant quelques dimanches naza na Saint-Denis, na lingi mutu moko a bénéficié na grâce oyo. Partout, vous allez dans l'arrondissement, vous allez invité nanga. Papa, même aux Hollandais hors France, partout ici vous allez, vous hésitez à se faire enregistrer. Le bas prophète, ton Dieu peut agir même de loin. Nazali banda France, mais na lingi nzamba visiter. Na lingi kemwa nzambe sal ko la vie nangai. Joa ka numéro. Na bandeli sous numéro 0033 au commis 7 66 27 40 0D. Tango zo benga, banda kondima que quelque chose peut se passer. Mais bien aimé, yo ane bisyo loko vana soukisa. Bible lobi na 1 Samuel 9. N'utilise ka 1 Samuel 9 parce que na yebi moi mouke mystère nzamba lobe na 1 Samuel 9. Quelqu'un a perdre qui banès. Vous savez que perdre banès ces années. Et ça que perdre ba bien. Et ça que perdre ba facilité aux anango. Ou perdre ba moyen. Ou perdre document. Ou perdre mariage. Ou perdre avantage, ou perdre nyonso kokoza nango, ou perdre santé na yo. Tu as tout perdu. Maintenant, tu es seul dans ta maison. Aujourd'hui, mission le prophète, je suis fatigué. Bando tomabe kakanga. Soki na lali ka bando tomabe. Kama kama mabe zo salamelanga. Mais écoutez, na invité yo. Dimanche yo. Na katia maison du sacerdoce, toza na chapelle du sacerdoce. C'est là où nous sommes en train de faire le service. Papa, maman, profitez na service. Na bondelio na kombo na Yesu. Bibelobi. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'ayez pas nous endurci à cause de problème monsieur Leki. N'ayez pas nous bailler. Au ligne ko kata kombo pasteur te. N'ayez pas sur lembi na ndaku na yo. N'ayez pas zo zappe bolongola ye. Ba ko sakabatu. Mais écoutez, au monde où l'on a un soit numéro yangwana, benga, le bas prophète n'a Orlando place boy. Est-ce que ton Dieu peut faire quelque chose? Nabi oui, il peut faire quelque chose. Nabi oui, il peut faire quelque chose. Au sous la nana dirait qu'on dit prophète. Est-ce que ton Dieu peut me visiter? Nabi oui, il peut te visiter. Bobi dimanche, nzamba lobinanga a visité ngana butu, a pesinga ba orientation, nazo ndima. Molimo célibat izokwea parce que nazo ba perdre biloko ebele ba perdre santé obi vous êtes déjà découragé obi nous la nango melaka ba qui suppose à la bien mais écoute nzamba ko libérer au na makambo melaka ba qui tous les jours il le guérit il le délivre de toutes sortes de maladies de toutes sortes d'infirmités il le guérit. Nous sommes derrière la gare il y a Saint-Denis Nabi nous sommes derrière la gare Saint-Denis boulevard de la Libération numéro 17. Soit numéro 0033
7 66 27 40 0D. Banda ko se faire enregistrer. Tant oza ko se faire enregistrer ka siko et na makambo nzamba ko sala. Moto andima to bi prophète ngana ndimaka te. Na lobi tant ozo benga ngana o prophétiser. Na bandeli. Bolobaka bakosaka o makambo na bango lokuta yango numéro na pesite. Ce que vous hésitez pourquoi? Nazo tuno question ça ko hésiter pourquoi? Tu hésites pourquoi? Parce que oui bakosaka nga la person numéro. Jusqu'aujourd'hui ba prophète nzambe ba existaka. La voyance existaka. Nzamba Simon Kimbangu tilelo existaka. Nzambo asalaka tilelo existaka. Nzambo alakisa makambo bomba mitilelo existaka. Ou changer histoire à vie na yo, ou libérer bomoyi na yo, il existe. Ya on a bi mutu nyos. Na yozala mutu aliboso dimanche na Paris Saint-Denis derrière la gare. Yozala mutu aliboso. Tant vous se faire enregistrer le prophète, na longoli va programme tout na kinango. Dimanche, okomona nga face à face, mutu aliboso na kata salle, na kata chapelle, ya maison du sacerdoce de 14h à 17h, service fini. Yaka mtaliboso, kozangate, yaka na mainayo. Yaka na maïs, yaka na moulagno maïs. Quelque chose va se passer. Que le bon Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, Père Condé Israël, sacerdoce et rataraté. N'abi jamais errata. Zwa numéro ya mwana na bandeli ya suka 0033 7 66 27 40 02. Que le bon Dieu vous bénisse. Kozangate dimanche, tu es mon invité. Banda ko benga kanungu na osirisa. Banda ko benga pena prophétiser pour nayo. Merci beaucoup.